Alende la tika komimisa amibimisa santé. Alende la za mabe koleka kutu ya mabe koleka. Moi je suis pas comme les autres oh yo pona batala na YouTube ba kende ko ça n'importe quoi ba miso ba komi ba PD. OK. Ba génération na biso ba miso ba koma je sais pas ko kende ko simba bisimba simba po ba sala ka vu. OK. Biso ma bas na biso ba za na bandako. Et puis ba tunyo so ba bi bas na biso. Ba tunyo so ba bi ba na biso. Na lo ba miso so ba bomba ka ba na bango te bas na bango te. Donc comment la biso moko ndenge nzamba komi ko frapper. En tout cas nzamba merci. Ne ozo frapper bango et ça va bien. Donc tout ce que l'Anzambe Moussa, Alendele s'il vous plaît. Si quand Nzamba sa Moussa na et qu'on pas Nzambe te. Aux journalistes, reste journaliste s'il vous plaît. Babo ke langa maladie, ba menoncer ngai et kutu Nzamba lobi ba ko bonus mais rolonga ote. Excuse, on était menacé par un major. Oyo to yebi bien que mutu moko pe évangéliste mort dans la simanaye. O atindaki ba pantabiso. Ba panza ba caméra, ba saccager plateau. To samba, ba tindaki mandat de comparution à Liboso, ba se présenter te. Ba tinda mi balé. Na bandi l'état yé moko yebi marama ko sala pona misatu. Ya ba tumususu tango ko ba mabe na bango, ko dénoncer bango. Bango ba moni te ozo bebisa bango cop. Oh OK. Voilà. Donc ngai nazala na ponaka mutu te. À vrai dire na attends so sali mabe na lobelo en face. Papa ta mamo sali za to zu exemple ya prophète Ezekiel. Tango sali mabe na yo mo monaki to sali mission contre Ezekiel. Moi je pense que makamo oyo ndela azokanta ko sala wana. Atikela ngonzambe. Nzambe balinga bazo place na été. Nzambe balinga muta sunga été. Pour ne pas que bebisa peut-être réputation il y a Roger Baka na garder yango na bité élément aussi eleki la mabe pour la personnalité il y a de papa na biso Roger Baka. Donc ba anti valeur ba comme mingi na musa na biso. Tu sais nous on a commencé ce travail ça date de longtemps depuis 2001 ngala za journaliste. Nzambe na lo la zo monanga aucun jour na la fin na bando calculer que net X na koyela e. T'as dit moi, j'ai commencé la télé yo oyebi. J'ai commencé la télé yo oyebi. Ndekonangai. Et à mon est-ce que tu as dit à ta so pour au moins mutu ça au salam sur mon débat moi en faute. Yo poko zong c'est peut-être ndekonanga. Et mon to respecta quand même taba kulutu na musala oyo. Ndekowana tango na bandi TV na oleka na TV et belé da bandi ko baleka na TVT. Donc anti valeur ba comme mingi na musa na biso. Tu sais nous on a commencé ce travail ça date de longtemps depuis 2001 ngala za journaliste. Mais on a vu que le ba bon omoni ndeko na biso ndele azana moi défaut moké. Hein ndele c'est moi je trouve que azana moi maïle mabe na mutu. Moi je peux pas favoriser musa leka a escroquer bala na nzambe. Tu vois? Tant qu'on a été battu, Alendele, alors moi je demanderai à Alendele Atika pour salir image à Bassel Nzambe. Parce que quand tu exposes des hommes de Dieu, tu parles de mal à Bassel Nzambe. Oh bah escroquer boy. Oh tiens na batu ba benga na bapel. Mokileza muke to yebani biso na biso ozomona ngana ko senga na ndengo na biso Alendele atika biloko na quelque part pe ezoboma makasi atika ko exposer basali na Nzambe tozoboma ministère ya Nzambe tozoboma musa basali na Nzambe bato bele bakopengwa. Donc yo olingo bima bien na miso ya bato o nsa mutu muninga mabe Nzambe pe ko bimisa mabe na yo sans que o se rende compte. Donc tous à la bomoko tous allez libota Alendele c'est mon frère tous solara bien mais na kama pe ndenge ba émission les gaga contre chez Biso Télévision. Mais le mal c'est quoi aussi le même serviteur de Dieu tout ba yara pa na nga awa ba memba makamusu e pandele. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote na balani nyonso ya Top Media Télévision. Boye malamu na émission na bino Tokundo la vérité, voilà, Tokundo la vérité, cette émission qui a toujours été présentée par moi, t'as dit Ngalapa, dans le souci toujours de vous informer, vous savez,
télévision ezalaka radio te musala na biso ezokotinda biso ete tozalaka toujours na milieu du village boutaki kolanda depuis pourquoi ya lelo émission moi votre frère Tadingala Panasalaki avec mon confrère Alain Ndele. Bon voilà, il y a des propos que qu'on a biso ameka qui tenir na kati ya émission wana, vous savez, et tout chaque peut na personne ou na confrère na biso mususu o yemoko pe Alain Ndele atina ke te kende kutana na ndeko Chic. Tout n'a pas de question. Donc, tu verras que Ndeko Chic a contredire ngate. Yango, le lot na yé na lukin Ndeko Chic par le comme ça la droit de réponse na. Cette émission est une émission à polémique. Nous sommes là pour faire notre travail pour tout le monde éclaircir ma kamuna ndenge et sengeli. Mon réalisateur, ceux qui te le langage moko, fongola biso déjà pour que les gens comprennent que je suis déjà à côté. Il y a Otto Bengaka Chic Mokadi, les intimes ou biso bateau. Tous les souvent pemé na bango tobenga kaye mon président Chic Mokadi. Bonjour. Après je m'bote. Bonne santé. Dieu fait grâce. Bien habillé. Non Hollanda. Oh. Ozola un peu boga, ozola ta peu bien. Ya mon Hollanda na. La chemise bien repassée, ça prouve vraiment que maman azozo papa bien. Biso ma basi na biso bazana bandako. Et puis batunyo so babi basi na biso. Batunyo so babi ba na biso. Na le roi ba biso ba bomba ba na bango te basi na bango te. Donc, comment s'appelle ta femme? Non, comment est Lydie Moukadi? C'est pour tout le monde, combien de bannes? Il y en a 5 bannes. Voilà. Ah, Chic Mokadi. Ils appellent à certaines personnes? Peut-être répondre à discrétion. Hein, non, même pas. Et bon, non, il faut bomber. Pour exposer les bannes, tout le monde a même le vedette, Bastar, Yamokili souvent, bomba, même banane. Quand je parle de bomba, dans son cinéma, pour bomba, il y a visage, oui. Mais il faut tout le temps faire voir aux gens que vous êtes responsable, tu es père des enfants, tu as une femme à la maison, et puis les gens. Bah mon appelle moi si na yopé na média. Bah que Chic Mokadi comme moi si na yé maman Lydie Moukadi. Ah ok. C'est ce que je veux dire voilà. Maman Lily, je vous salue. C'est Lydie. Maman Lydie, j'allais dire maman Lydie, notre maman, je vous salue. Bisika ezwamiyo. Maman mapasa nzambe azala na nzambe abatelo lelo to yambi mobali na plateau. Boni basango ya Chebiso télévision. Bon basango zo keneka neto yokala na nzambe. Ouais, ça va très bien sauf que excuse, on était menacé par un major. Oyo, tu sais bien que Moutoumorope, évangéliste est mort dans la Simanaye. O atinagi ba pantabiso, ba panza ba caméra, ba saccager plateau. To samba, ba si tinagi mandat de comparution à Liboso, ba se présenter te. Ba tinga mi balé. Na bandi l'état yé moko yebi marama sala pour na misatu. Voilà. Espérons que Nzamba sunga biso. Nabi que j'ai confiance dans la justice à mort en abyss. Nabi que mon consamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas côté justice ça bête c'était et puis il y a que les malades mingi. Voilà mais Ndeko Chic na sepeli neli qui était au Goyanolanga na mutuna oyo. Chez biso ezali chaîne oyo bana na nzambe basali na nzambe baleka ke belé mais tout à l'heure au uti koloba il y a un prophète au azali sima ya sabotage au bayaki ko sala na kati ya bureau na yo bisika boni yo sala ga musala na yo na bandeko misusu ezali nini ba règlement de compte ou bien aux alaka visé par rapport ya eloko moko au sala ka que les autres ba sepela na ngote. Bon en fait le problème c'est quoi il y a des misusu tango ko ma bena bango ko dénoncer bango bango ba moni tezo bebisa bango cop. Ah OK. Voilà. Na sens où on appelle négopé et yeba ina ngonde kwa linga Chebiso télévision té. Donc yeba ina ngopé ka linga Chebiso télévision té. Ndé na ko rappeler pe que non personne est au-dessus de la loi, mi beko za mi beko. Tant ba ko landela major wana ba ko kangaye. Tant ba ko kangaye ako bimisa batu basana sima makambo wana. Moi je pense que Chebiso télévision c'est une chaîne télévisée oyo et diffusera juste émission. Nous on est des journalistes, on se limite là point barre. Ils ont le rôle dans la Chebiso télévision, yo ta dinga la fo yo leki au lobby. Ceux qui montent pas monique marambo lobby ça ya soloté à contredire yo. Donc on a encore part na pour dire que non est dit à l'équipe boyé, mutu muso ko contredire yete. Donc ah wana Chebiso ta dit ba ko non non non. Chez nous c'est pas comme ça. Nous quand une personne passe à lobby ou à ko loba wana, ce que moni peut que
et makambo à lobby et ça dans tu peux passer aussi contredit et puis on peut si point de vue na yo mutazana à l'aise. Donc concurrence au lieu à la loyale na moni ndeti et comme ko tati na ndenge moko mabe OP ba comme ko toucher même na ba personnalité na biso parce que je signale bien que olinga ka ngote ozali mutu moko olinga ka discrétion mingi 2-3 fois ozala qui déjà visé na ba maladie o ezali ya bien te ya ba mbasu mais grâce à Dieu lelo oza toujours debout nzambe azoko salo grâce elingi koloba nini qu'est-ce que yoza nango o bandeko ebele basali na nzambe misusu ebele ba jalousie ebele ba boakela yo kaka ba flèche Chic Mokadi. Est-ce que on se reproche à tant de l'autre côté? Non, c'est moi je trouve ça normal. Pourquoi? Parce que moni manga côté la chose dans l'NCT mutu nyo so chango miso nga bamba on libanga parce que za manga côté là. OK. Il y a mo beso ko za lango 1000 mais moi ko côté là on est ba bamba libanga. OK. Moi je trouve que c'est tout à fait normal ba boakela nga maladie ba menoncer ngai et kutu nzamba lobi ba ko bonus mais rolonga yote. OK. Donc nga elika na ngeze pa nzambe na ko sala musala nga je me limite point barre. Attends, on va voir un PC et bandi PC les ngomoko. Na kenda omona mutu te geno traiter nga na kenda donc je suis très simple. Moi je suis pas comme les autres oh yo pona batala na YouTube ba kenda ko ça n'importe quoi ba miso ba comme ba PD. OK. Ba génération na biso ba miso ba koma je sais pas ko kendo ko simba bisimba simba po ba sala ba vue ba sala ba buzz na internet mais ya biso nzamba pesa biso ngo gratuitement après ça biso ya ofélé na lire maman temele nanga fufu na line nanga pongi tranquillement sans pourtant que na ba que na va compte rendre pas mutu moko songo pakala. Voilà. Je suis donc dans un pepele donc qui me moko sangana te. Peu importe où nous sommes ba ça sur ngai na bi que na na mutu moko o ya bundi nanga butu moi. Voilà. Le plus grand regret à Chic Mokadi na mosala na ye asalaka ezani. Bon en fait regret ça que Moussa Nabiso quelque part on essaye de quitter ça. Moussa Nabiso journalisme, tu vois. Okay. Donc, anti-valeur, comme Ming na Moussa Nabiso. Okay. Tu sais, nous, on a commencé ce travail, ça date de longtemps. Depuis 2001, on a été journaliste. On a fait cette TV, on a les cas, on a BRT, on a CBS, presque plus de 10 chaînes, on a les cas. On a 50 000 francs congolais. Mais jusqu'à présent, que nous avons grâce à YouTube, il y a ça appelle chaîne ngai chebiso télévision malgré liboso et kangamaki et maintenant on a évolué dans chebiso télévision. Donc regret ngai zalaka que musala opé biso to lingani te hein biso ba journaliste to lingani pété. Moi muté ma bezebele. Mutango tara intérêt na yemoko. Voilà, mais Bino Bozali, Bakulu Tunabiso, parce que en 2001, j'avais pas encore l'idée de commencer mon sala au Yalisango. Mais aujourd'hui, on retrouve beaucoup plus qu'à Bino Bakulu Tunabiso, Moussala, Batoyo, Bandi, Moussala, donc avant Biso, vous êtes toujours dans des clashs et les anti-valeurs Bino liebo lité pour que Biso Baetozo na Simatozo à lire moi bien, mais Bozo Kozindisa Biso Kana Libulu. Moi je pense que naza kuna te moni tant on za mabenga ka mutu na mutu mo yebaka te. OK. Moi je présentais des émissions en tout cas na bimine na polémique. OK. Na no sa émission politique et puis polémique. OK. Alors je me posais des questions comment ngai na se retrouver ko yambaka basai na nzambe jusqu'à présent na yebaka te. Voilà. Si na kuma ko yambaka basai na nzambe ba évangéliste et je me pose tant de questions ndenge ni na komi awa na longo de politique en polémique na serviteur de Dieu. Voilà. Quelque part je comprends que na na mission moko nzamba bengenga déjà parce que Moussa to sala to sala pe évangile na ndenge na biso pe. OK. Voilà, to te rappelle na ndenge na biso to ngalo bagé to rappelle ba évangéliste na Moussa to sala ka. Malgré que on est des journalistes. Donc moi je pense que c'est pas en tout cas Mikolo ba balingi ba polémique hein. Mikolo ba balingi ma plus ma nzambe. Donc voilà. Réponse au PC à l'ende le pelobi na yamba qui est mokolo to le ka a pesa qui peut quand même réponse que c'est ezali appel ya nzambe nde abengi yo nde abengi ye yepa ko mosala wana. C'est bien. Les conditions aux ezalaka établies pour que le serviteur de Dieu et des servantes de Dieu ba les cacher biso télévision ezalaka ni. En tout cas nous chez nous on n'a pas de conditions. À part non, serviteur de Dieu, nous sommes une chaîne commerciale. Okay. À part chaîne commerciale, chaîne, bon, je peux dire pas chrétien, mais tu as une valeur. Okay. Donc, tu as qui sera bilo oyo, ils ont nzambe puis bilo ils ont boyé. Et en fait, ngane naza boyé, na ko bateke na ko na kata tadi na bano tadi nenga za boyé za score na l'excité. Non. Mais quand tu as tadi aye, après si proposition ya
correctement to kolobela. Si c'est un dynamique qui édifier le peuple de Dieu, na koyambaye avec plaisir. Donc ngai nazala na ponaka mututé. À vrai dire na attends so sali mabe na kolobela en face. Papa ta mamo sali za. Toujours exemple il y a prophète Ézéchiel. Tant sali mabe na yo mo monaki to sali be mission contre Ézéchiel. To sali be mission to zongi se na nzela. Tant que zongi mutu à s'excuser. En tout cas boli misanga la zongi na nzela. On pardonne et puis to évoluer. C'est ça en fait le problème. Lelo to moni maman na biso Jeannette oyo la prophète Jeannette on a respecté mingi. To moni makambo eleki awa. Ngai suna place to sali émission to lakisi place ma prophète Jeannette a sali bêtise. Mais malgré tout to darane bien mais to zongi si na nzela. C'est ça en fait notre travail. OK. Donc biso to zora par ya mututé. Voilà. Donc biso to za au milieu du village, s'il y a un problème to le bélion et puis c'est fini on passe. Voilà mesdames et messieurs, c'est comme ça, il s'appelle Chic Moukadi, je pense. Lelo ezali droit de réponse naïe par rapport à émission au Boruta qui kolanda à Top Media bozo landango. Je sais que sali penatan et belete et sali sokaka quelques heures de konabiso Chic Moukadi andimi na respect botosi oyo atosaka musala oyo à répondre biso mokolo ya lelo par rapport à ba rumeur oyo nyonso. Tozwana nous une petite transition et puis on se retrouve tout justement après Chic Moukadi à répondre na ba question et qu'on a poser à partir il y a élément autoti labino. C'est parti. Vous êtes sur Top Media TV. Mais alors allez-y poser la question maintenant na ndekonangai Chic oya mbaka bango. Botu na payé. Azana témoignage ya malamu ya Ézéchiel. Il va vous dire la vérité. Si il est franc, il est vrai. Il vous dira la vérité qui n'est pas de Dieu. Si mon frère est vrai, il va vous dire que Batoizo le Kebele pas na bangwana. Baba to lokuta. Je ne dis pas que Baba le capé dans nouvelle tendance c'est pas vrai. J'ai toujours dit. Il y a une question à l'ia qui na. J'ai toujours dit. J'ai toujours dit. Au tchaka bango thermomètre nin pour nous yeba que Oazali ya malamu. Témoignage kaka. Frappe écoute na quatre église. Banoko ba fana pe bazo composer. Ba témoignage belé zolikana. Et puis papa a yébike, bah témoignage ce sont des témoignages montés. Ah, pour ta la mabé, tu roules qu'à côté, tu roules ça, il faut tout ça en bois, il faut côté on est bah toi là. C'est faux, Babylone on est sur toi là. Alors pourquoi est-ce que tout le monde n'ima parce que pour na $20, pour na $10, tout n'ima tout sacrifier bah te belé bon à taille mon connaît. Voilà, merci. De retour sur ce plateau. Voilà, nous sommes toujours avec Chic Moukadi, wana bouti kolanda élément. Ngai na autour la question T. Par rapport à message wana ou par rapport à maloba ya confrère nangai mais nakozonga beaucoup plus mbango et pas ya ndeko nanga Chic Moukadi na kanisi olandi élément wana. Oui, nalandi yango na bokebi nyonso. Na bokebi nyonso. O koki ko yanola nini par rapport à bon maloba normalement je ne peux pas répondre na question wana mais on a koki koloba bon omoni ndeko na biso ndele azana moi défaut moké. Hein ndele c'est moi je trouve que azana moi maïle mabe na mutu moni tant mutu on a maïle moi mabe na mutu eza malamu te maïle mabe c'est-à-dire que il veut tu sais quand tu veux beaucoup gagner on lingo nuire mutu po yo au dessus nzamba va frapper donc au bateau balobaka que non olingi obima propre mais il faut salir moninga nzamba va frapper yo c'est que moi je dis moni biso tozali ba responsable moi je suis responsable j'ai des enfants on appelle un travailleur ou une foot à chaque fin du mois ou peut vivre à Simana biso ou peut faire maliaka moni moi je peux pas favoriser mutua les gars à escroquer bala na nzambe tu vois tant qu'on a été battu ba ko la chez biso télévision baza battu ba escroc et tout ko ko ba wana tous exemples moko bizarre ya kanisi ke battu baleka ke pa na ye wana pe bazala mabete bana masumu te bazala masumu peut être ko leka o pe baleka ka boye to juger battu te to sala musala na biso to tika la ba journaliste point barre nzambe ye moko ayebi ke moni nzambe so linga exposer mutu et là on a c'est pour la gars baki que ce qui nzambe linga exposer ata osali nini nzambe ko exposer o kaka donc ce qui nzambe linga exposer mutu moko ta opexai moi je pense que makamo oyo ndela azokanza ko sala wana atikela nzambe nzambe balinga bazwa place na été nzambe balinga mutu asunga été donc to tika nzambe ye moko asa charger na batu oyo bako sanga na komona batu oyo bako tamusa komona na lukuta nzamba ko frapper bango to moni biso banso ndenge nzamba ko bimisa batu mususu na poisa wa de ibango moko malama bango balukeli bango to nzambe yema ko frapper to sunga nzambe te to sika nzambe asala musala na ye en tant que nzambe il est souverain il sait comment frapper
ba faux serviteur. Alors alende la tika komimisa amibimisa santé. Alende la za mabe koleka kutu ya mabe koleka. Mutu mongo tatika ko juger alende le que non tala mabe o salaka na dénoncer yo na sala boy. Alende le surtout moni bilo musu ya batu. Souvent on dit la vérité batu musu na TV ya mabe. Alors moi je demanderai à ndengona alende le atika ko salir image ya basali na Nzambe. Lelo toujours exemple moko lelo a salir réputation ya maman Siara par exemple. Lobi a salir ya mutu ya pashi bamolo. Lobi kuna. Merci. Zela na choka moi idée na monoko. Mais ezape ba kombo oyo yoki frère na biso pe atangi na kati. Kasi na zo kende. Ah OK. Bon, à salir par exemple Baromi Balé. Tu penses que lobi kuna parce que le même abonné parce que moi je connais YouTube parce que YouTube a pas la possibilité au monde batu oyo balandaka lendele batu balandaka Chic Mukadi. OK. Batu balandaka Chic Mukadi batu balandaka Yves Pan. Batu balandaka Yves Pan balandaka Alvin. Le même abonné baro de baolandanga, le même abonné baolanda yé alendele. Lelo yobimisi par exemple X amabe. Lobo yambi X mususu. Est-ce que batu bakondimela X wana? Mais il a dit bato yé a bengana kuna. Oyo bazo ko escroquer bazo frapper yo oyamba bango facilement. Mais papa, c'est ça que je dis. Ngai na royeba ndenge ni ke ba frapper kuna. Na royeba ndenge ni. Quand une personne vient passer chez moi, aye aleki na ye, aroleka, ngai na lobaka ngo boye, ngai na we ko juger un homme de Dieu té. Nzambe mo lobi ne jugez pas mais ouais. Donc tout ce que ba ça na Nzambe, Nzambe mo ako charger na bango, ako frapper bango. Donc donc comment la biso moko ndenge Nzamba komi ko frapper. En tout cas Nzambe merci, ne ozo frapper bango et ça va bien. Donc tout ce que la Nzambe Moussa, allez s'il vous plaît. Si quand Nzamba sa Moussa na et que ça part Nzambe té. Aux journalistes, reste journaliste s'il vous plaît. Moi je pense que c'est important. Les lots ozo on appelle quelque part audience ya chaîne na yo. Parce que quand tu exposes des hommes de Dieu, tu parles de mal na ba sa ya Nzambe. Oh ba escroquer boy. O tchena ba to ba benga na ba pelle. C'est les gens qui interviewent. Voilà, c'est ce que je dis, non? Qui n'a autant. Et bon, peut-être que dans Nzambe wana basé la bolam ça basé la bango à travers bango. Est-ce que bato na les gars qui non tout ce que Nzambe ya ima juger bato na. Voilà, merci. Lobby P Alain de la Loba qui est loco yo. Je reviens toujours dans ma propos na bino yo pour Bandit Télévision Kala. De Konanga P à Bandit Télévision Kala. Aujourd'hui, nous avons la grâce que nous sommes avec vous comme ça. On doit bénéficier aussi. Il y a savoir-faire, nabino connaissance, nabino na sagesse, nabino. Si nous regardons beaucoup plus dans la télévision, il y a bateau, il y a makabato mokili, ndeti ba auto benga ka ba wera ba jibe ba kofi ba fali poupa. C'est trop difficile au monde. Papi Mboma na tilo kole problème kendi afandi na kiti na ye azo dénoncer ba pratique ya ba musicien banganga bandoki ba kisi mais vous au moins ce sont des serviteurs de Dieu o bazo ya ko se confier na bino bazo pesa bino confiance comme si bino bozo ko mériter confiance na bango te. C'est ça que je dis. Bozo ko zanga ni professionnalisme, jalousie ou bien vous voulez seulement faire le nom Nanzela Yabasal Nzambe Menandenge Mabe. Yango na ko bandeko na ngana banti au rejoindre ce que je veux dire. Yango na senga ki na ndeko na biso alendele. Tango muntu asali mabe, est-ce que c'est important ko exposer na TV? Est-ce que c'est important que c'est la muntu émission qui a mabe asali boy escroquer? Moi je pense que c'est pas important. Au combien ngape muntu na privé. Tout le monde qui m'a Roger Baka aleki oui. Aleki a lobby na TV. Na quelque part na connaît na ki hein. Soit Azafrena, c'est pas papa d'ailleurs troisième partie de l'émission si le long a diffusé yango parce que maya loba na kati papa so na diffusé yango bato ba kabwana yango ozomona que yango na saki mwana ya papa na biso évangéliste Baka asaki première partie deuxième troisième partie na tika rediffuser yango pour ne pas que bebisa peut-être réputation il y a Roger Baka na garder yango na bité élément aussi eleki la mabe pour la personnalité ya de papa na biso Roger Baka o pe na respect mingi pona ye vraiment par exemple évangile Roger Baka yebinga te aboselinga mais chaîne na ngam na landela deux fois peut-être ko bosala ke Chic Mukadi ngam na landela chaîne na ye pour peut-être avoir paiement et tout comme ça mais on a une soukate du ya ba travailleur na ye ozomona mokileza muketo yebani biso na biso ozomona ngana ko senga na ndeko na biso alendele atika biloko na quelque part pezo bomaye ezoboma makasi atika ko exposer basali na Nzambe tozoboma ministère ya Nzambe tozoboma musa basali na Nzambe
bato ebele bakopengwa. Est-ce qu'aujourd'hui, Chic Mokadi, le servant de Dieu, serviteur de Dieu, prophète, évangéliste, ça la lisusu chez Bisso Télévision, confiance, ou ça la lisusu Chic Mokadi, confiance par rapport à Moussala Nayo, ou des fois, bato bazo koloba ezoko boma pe média nayo ezoko boma pe société nayo. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui pour que bango baluka moyen ba meko tchana mutu o ekoki kozala été à tout moment bakoluka ke bayoki likambo mabe bayoki liloba nayo wana et tie bango d'accord et bazongi si confiance na bango. Omoni ngai nakoki ko senga bato te batala ngai omoni nzambe ye moko Dieu c'est et comment convaincre batu batala biso. OK. Ngai na ko convaincre batu batali ke botala ngai botala mususu te. Biso moko nzambe ye moko akotia batu na mité mabi dans chaîne oyo bazalaka basala musala moko kitoko. Comprendre? Moi je suis naza Chic Mokadi na kotika la Chic Mokadi. Donc batu bango moko ba osala choix na bango soko ba otala Chic Mokadi mais mutu nyonso oyo na lobaka ngai naza na alliance na sala nzambe na ngai na yebi mbonga shobiso télévision to liaka ngona nzambe longo to liaka na ba orphelin longo to liaka na batu mususu peut-être oyo babika na shobiso télévision tango yo yebo ma shobiso télévision pour dire que botala su Chic Mokadi te oza problème na nzambe oza problème na batu mais na nzambe te donc voilà ngana ko senga na batu nyonso peut-être oyo bakanisa ka shobiso télévision et favorisera ba anti valeur non Shobiso Télévision et ça Moussala Naye. Moi je suis journaliste. Non, bon ya mutute. Journaliste ya maramutu nyonso. Peu importe salité naye, peu importe nani. Parce que nabatu ya mabe, bino pe bana besoin boyo kabango. Nabatu wala bana besoin boyo kabango. Donc il ne peut pas non, il est tellement ça mabe à rolekate. Non. Moi je diffuse. C'est à vous maintenant de juger que Mouto, mon le la Mouto, c'est un aventurier. Et le Blamuto c'est un homme de Dieu. Tout le monde a un commentaire. En tout cas, félicitations Papa Chic Oyamima. Lui c'est un serviteur de Dieu. Vous savez pas au finga. Il y a un commentaire na supprimaté. Na tika na ya mabe na mafinga nio so etika là. Parce que batu bango mo on est ba juger que non. Oh yaza Moussa na Nzambe, oh yazali faux, oh yazali boy. Donc je peux rien réajouter. Chic Mokadi, je suis très d'accord avec toi. Merci beaucoup pour la disponibilité. Je ne vais pas te prendre beaucoup du temps. Tu as papa Nabiso Roger Baka. Ezali na ba vidéo na mususu yo olinga ko lekisate par rapport à passage à moi et moi aussi j'en profite et appelle le kolangai mon salopé donc permettant il y a une émission il y a Eliane Bafeno Kitoko plus d'une heure du temps maloba na kati soki to diffuser ngo je pense que eko panza mambo ebele mais déontologie na koluka ko respecter mosalo et permettre que to diffuser ngo to zikisa ngo to boaka ngo. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir lelo vous qui êtes censé d'être au milieu du village et vous êtes accusé exposé ya koluka moi ya osomba kamo moi liloba na yo message fort pour que les gens comprennent quelque chose par rapport à passage na yo ya mokolo alelo poto luka moi to kabwana complètement yonanga. Bon je n'ai rien à dire na osenga na ba sa confiance va continuer ko sa confiance parce que on donne ce qu'on a donc on peut pas donner oyo tout ça na ngote bo sa confiance moni babilong suna ebisaka bandeko nanga mususu a média lelo to koloma na mabe lelo olingo exposer muninga parce que yo mata mais aujourd'hui qui ça sans le savoir donc yo olingo bima bien na miso ya bato o nsa mutu muninga mabe nzambe pe akobimisa mabe na yo sans que o se rende compte donc tous à la bomoko tous allez libota Alendele c'est mon frère tous sololaka bien mais na kama pe ndenge ba émission les gaga contre Shobiso Télévision. Mais le mal c'est quoi aussi? Le même serviteur de Dieu tout ça ya pas nanga awa ba memba makamusu pas ndele. Net lobby l'autre fois prophète Feli hein Feli Suginani il me dit que non yango Alendele la benga ko songi songi. Maintenant moi je me pose des questions. Alendele la benga songi songi par rapport à quoi? Moi je fais mon travail, la vérité n'est au bomangai. Vous comprenez? Voilà ce que je peux dire. Dédicace d'ailleurs, je salue ma femme Lydie Mokadi. Je salue à mon partenaire, il y a Pesabiso Pema Ofele, a Pesabiso Mbongo Ofele, Moussola Ofele, Succès Ofele, Bana Ofele, va travailler Ofele. Tu peux s'arrêter différentes. Donc je suis Christ Nazareth parce que il y a des sponsors, il y a Shobiso Télévision, na Peso Mbote Nzambe na bomoy. Oko sara neto yokanaki. Oko frapper pe oko sara nenge to yokanaki.
Napesi mbote na maman Émilie depuis Canada. Merci na Nengo sponsorisé chez Bisso. Merci beaucoup à mes enfants. Merci à tout le monde qui aime bien Chic Moukadi. Ngai yo abino na pona ko sela bino. Ce qui problème pe ezali, ce qui mabe ezali, bo bengi ngai non papa Chic en tout cas côté wana osala bien te. Pour na mona na ninga ba remarque mingi. So moni ke na sala ma place mona sala bien te. Contacter nga na plus 243 97 666 66 04. Donc oui, si papa Chic en tout cas côté wana bongisa naza mutu na kosanga mabete to kuluka ko améliorer musala ke le sous-pito koleka. Voilà, merci mesdames et messieurs. Awande Tozo, tu as fait vraiment dans l'émission avec mon confrère Chic Moukadi. Je pense ici, Toye pour Chic Moukadi, Aluka, Toya qui pour à défendre Ndakunaye, Ezalaki exposé, mais je pense que vous avez compris la réponse au Mboka à Pessi, à Yanoli Penana Mituna, Nanga Inyonso, une façon, il y a tout le monde d'accord. Bisuko Pebino, Bomonia, Tebiso, Tolobaki, bien te, moi mon oncle Beta qui libakou, Tozali Batou, Bolimbisa Biso. Sinon, Tadingala pas, ceux qui Maïmoussou ya Sikezali, je reviendrai encore dans le micro Oyato Kundo la vérité pour nous informer Bino et puis pour nous couper Sabino et Soussou Makambo Bino Bolinga Mingi. Un grand merci à mon réalisateur derrière la caméra, merci beaucoup. Mais papa Gelor, merci pour la moussala malam oyo ozose la tadinga la pa. Un grand merci na maman Zozo, la femme de papa no mavaka la nzinga ba bon séjour no déjà na Kinshasa. Chic Moukadi au dédicacé maman te na papa. Maman Zozo na invité maman Zozo est-ce ka koya na nda kwa leta soso. Là on a nda ko mona Chic Moukadi. Donc voilà ça nga bien. Maman Tembele voilà. Maman Deborah Lubanda kilomètre à Calgary, est déjà sa zongi. Un grand merci à Vison le Kani Madia Lancelme. Un grand merci à Mandy Kani la patronne depuis Montréal Mbote na ba famille na nga nyonso ba nyonso ba linga katadinga la pa tokutani balasima. Bye bye.